Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Bote mingi balandi émission na biso tozokende wapi. Na sepe vraiment kokuta na bino bandeko ça dépend place vous allez eza bongo Maman Nicole Moisanza wasela rabino émission tozokende wapi bambote mingi na bandeko ebele. Alors vraiment na l'équipe on a ko passer message oyo vraiment na demande mingi pe ya bandeko oyo ba tindeli ngai ba vidéo ba tindeli ngai ba message vraiment eza pasi mingi. Eza ba message moko to na lobarango mingi à chaque fois mais musala na biso musala na ngai eza wana toujours pona koloba parce que ceux qui tozo loba ezo sunga pe bato ebele pona ba misusu ba essayer pe ko changer moi moke mais na ekolobela vraiment na asire eza na une partie ya bandeko ba moni vidéo ya ndeko na biso mwasi oyo ya mutakala ebisu bamoni agression na ye. Alors vraiment na l'équipe on a kosala point et puis ko essayer pe ko aider groupe ya bandeko basi oyo basali biloko oyo eza mawa mingi na yebite ndeko wana soki aza nationalité na ye azali azoloba lingala na yebite soki azali nationalité angolaise congolaise à Brazza to ya RDC na yebite mais vraiment on a l'équipe quand même pour na ko essayer ko betana nous c'était et puis ko pesa pe conseil parce que za vidéo oyo ezotambola muto bazolongola ye bilamba nazo senga nanu par rapport ya respect pona respect ya mwana batu ya mwasi surtout ba page mingi oyo batiaka ba biloko déjà tango ozo partager eloko ya boye eza lokola déjà ozo ko humilier mutu wana na ba plus de combien d'amis oyo za nango na ba page na yo. Bonsoir maman de belle bien ma chérie. Alors vraiment pour na ba page mingi pe ya ba Facebook ba page mingi pe merci beaucoup maman fille du Seigneur ba page mingi pe ya ba Facebook ba oyo batie vidéo ya ndeko na biso ya mwasi wana ndenge bazo sala ye agression ndenge bazo longola ye bilamba. Vraiment s'il vous plaît na bolingo nzambe na mois de mars oyo ba maman nyos tout ba fetaka fête des mères en tout cas vraiment so ba papa na biso oyo bozala ba page vraiment bon respecter quand même ya mutakala ya ba maman et kozala malamu mingi. Bonsoir ndeko nanga mama Diasonama na bandeko bozo commenter mingi kokotelaka bato wana ba page ko senga bango ba retirer vidéo ya ndeko na biso ya mwasi oyo. Même si azali na ebité nationalité na ye aza congolaise à RDC to aza congolaise à Brazza to ya aza angolaise donc parce que biso nyo sous pays wana 3 to lobaka toujours lingala parce que na koki nanu ko préciser bien te soki vraiment azali à RDC mais tant que lingala ezo permettre biso vraiment to essayer ko partager ba idée donc différence ya pays ou pas toza na compréhension ko comprendre langue oyo parce que toza batu moko donc pays ça sert à rien nzambe mutatinda biso to se comprendre na balangue oyo mais bande ko ngai vraiment surtout bande ko na biso basi na si bauti ko mona misusu oyo po ngana mona ki yango na depuis moi nazotuna kutu avant kutu banda ko circuler boy nazotuna nazoba est-ce que bande ko bozo mona loko ngana nazomona bomoni déjà vidéo moko bazo beta mwana mwasi moko bazo tika ye mutakala na tuna ki vraiment nini bande ko misusu pona batala na si bande ko bele ba mona ki yango te et puis ngana ko kaki ko partager te pona partager ka ba biloko ya boete faut ko partager ba biloko eza ko éduquer batu et non oyo eza d'abord nanu ko humilier. Bonsoir maman Malanda eza ko humilier image ya mutu et puis lisusu et ko zangisa ye misusu makamso malamu. Alors mibale bele ba moni mabele na ye mibale bele ba moni liboso na ye donc biloko a bongo vraiment na mutu pe soka zo partager yango net publiquement bo surtout na ba page lobaka mutu bongo aza na eka 100 cœur
parce qu'il faut qu'on respecte quand même ba maman nde doit bota kabana biso ba papa. Alors vraiment eza malamu te bandeko na ngai ndeko mwasi oyo qu'est-ce qui s'est passé même si mobali yango ndeko na nga asombelaki yo ndaku asombeli yo bonsoir maman Rena Love nibisimo mukie. Même si ndeko na ngai ya mwasi, même si ndeko wana mobali bonsoir maman Patricia Lututu mobali wana oyo ke ko betela ndeko na ya mwasi oyo ke ko osambwisi yete osambwisi biso nyonso tu ba mama osambwisi biso nyonso ba femme africaine bazali basi oyo ke no tokoki kotikaka nzoto boye te komona nzoto ya ndeko mwasi. Bandeko na ngai s'il vous plaît, bandeko na ngai oboza na Europe, quelle mentalité vraiment bandeko na biso ya basi. Même bonsoir maman nanga mama Bibi Shimus même mwana mwasi wana azo senga pardon et pas ndeko boni tozo sala masumu devant Nzambe boni mama be musu tozo sala Nzambe pe oyebo yo ko senga epe Nzambe limbisanga limbisi yo e bongo siko yo muto mukili muninga sengi yo pardon peut-être ba mibali bandeko na biso misu ya mibali oyebi te mususu eloko nini oyo mobali wana bandaki kosola na fi wana tia koma kotindele photo mutakala tindenge za wana musu kokanga message bonsoir mère double mais eloko eza ke non tango zo sambwisa ndeko mwasi bozo kata ye boye bilamba bozo longole bilamba boye eza lokwa neto mi sambwisi parce que ndenge eza boye ndeko na ngai bandeko mibale wana ya basi wana na camarade na aza ko filmer na ye moko ndeko wana musu azo kotinda mwana mwasi wana ya bato alongola bilamba vraiment bandeko na nga boza na makanisi ya bonyama to boza vraiment na makanisi ya bato parce que na minute on ndenge za boye ba vidéo on ndenge zo tambola boye bozo landa vraiment ba direct très bien boza vraiment na bozo landa bozo yeba bozo ba on mo isanza takete misusu ndenge za wana manani la marina takete misusu ndenge za wana mutu misusu takete parce que na ziongo belé tellement nazalaki na nga na ba méditation na bité bande comme misusu bazo telemisanga ka mama telema vraiment parce que eza pasi mingi tina niveau ozo betela mwana batu pona mobali ata mobali yango vraiment mobali wana vraiment oyo zo pesa ye mutu makasi oyo zo koya ko sambisa ndeko no a mwasi ngana le bango toujours très bien surtout biso basi mobali oyo ake kolingana ye mwasi libanda déjà un an yo moko na pesi yo respecter déjà un an yo moko na ndenge sana il faut se respecter bongo ndeko na nga mwasi yo ke kolongola muninga bilamba bongo na caméra boyebi basi boni oyo mibali pe ba maltraitera bango na ndaku na kibombande belé et puis ndenge eza wana ba gardera toujours maîtrise na bango bonsoir ndeko na ngai Esmerada donc ba gardera toujours maîtrise na bango basi belé mibale belé ba omona bombala azana 5 azana azoli msu basi awa mais mwana mwasi no omona msu azo garder quand même maîtrise de soi msu azo tia kutunde mobali wana na ba prière que non mobali wana akoka kotika kindumba mobali wana msu ndenge za wana akoka kotika makambo na ya ba mvutima mendeko na ngai makambo oyo mwana mwasi oyo asali na camarade na ye yango des fois na lobaka bandeko il faut totala batu oyo na vie lelo ba vie ya batu lelo eza ko échouer batu mibale temps bazo tambola il faut bayeba na kosungana même mwana mwasi azo filmer mwana mwasi azo beta pe mwana batu wana na yebite sur ezaki ndeko na bino ofani na ndako ozo mona siko bazo partager ba vidéo ke bazo beta ndeko na yo ya mwasi bazo publier ba vidéo na ye na ba page na yebite na mitema na bino bato bozaki ko sala ngo bayobi eloko lingi basala yo te ko sala muninga te bible lobi yango nzamba lobi yango mais bandeko na nga boyeba ke non ba vidéo wana ezo circuler soki famille mwana na ba memi bino ba porter bino plainte même ndeko na nga mwasi olataki kiloti wana na epoto esiko fandi okomitia vino na kaka okomi ya koluka ba dédommagement kufuta mwana wana et puis ndenge eza boye okopete soko za pe na bana na ndako bakoko botolo bana pe oko risquer pe msu pe oke prison likolo ni bonsoir maman merci likolo nini likolo ya ozo ya po batindeli mobali na yo message batindeli
photo ya mutakala ebongo mosusu mpe baerreur ezalaka mosusu mpe ye mpe fi wana yo ozokanisa fi wana omona peut-être mosusu camarade na ye nde moto abimaka na mobali na yo. Alors bible eza koloba une femme sage bâtit sa maison parce que eza na babiloko mosusu ekozala bino boye kotake mwana bato peut-être kokozala mpe camarade na ye moto autilize mosusu portable na ye mosusu atindeli mobali na yo peut-être mpe koki kozala mpe ndenge eza wana ose trompe mpe ozomona mais c'est déjà trop tard kosala baniveau badega boye ya kohumilie moninga mwasi nazosenga s'il vous plaît bandeko oyo bomonaka na bapage place oyo bakomantaka bapage oyo ya biso batamangala ezolekisa engoloba te soki moto oza na page il faut nyonso tu ezala expose surtout baintimité ya basi y compris na ya bamibali bokendaka nanu kosolaka na bapage wana na place bozokomante bozofinga mwana wa bato wana kindumba pema bapema moni bato bazoka mibala bato ndeko na nga biso nyonso tout ozala boy il faut kozala na ba preuve likambo misu bino bozokoma bozojuge mwana bato wana ke non okindumba pema azwi eske yo ye boye biso ki mwana wana misu eza ye te eza camarade na ye misu ya leki mbeka camarade na ye bato misu basalaka ngo omona eza na tize portable no yo mbeka nanu misu mwasi na ye akoyeba nga mbala moko mwana mwasi abandi kobeta mwana bato ande basambwisi yebe bongo soki eza version mosusu soki ete eza ye mais eza na façon ya boye te bakoki kogere baproblème wana mobali wana oyo tantine wana azosala bongo azosambwisa moninga mwasi boye kotika ye mutakala nde batiki mwana bato boye tala baagression basali ye basisi kotika ye mutakala te babandi nanu kobeta ye apo bayeba ye otiki mutakala makambo oyo elekaka meme na Canada bandeko na biso africain bazozwaka leson te mais nazoyeba te ata soki eza kindoki ezotambwisa bato milimo mabe ezotambwisa bato bandeko na nga makambo boye ifo kobelelaka ngo ifo kozala te ke non ofani na page moko boye omoni bapage wana batie commentaire ofani na page moko boye bonso mama ali ya la star ofandi obandi sikoyo azwi kindumba pema tongana yo toza na preuve te mobali yango po badandotinda na bamessage ebandaki nanu ndenge nini po babanda kotinda na bamessage misu mwana wana aza na tort te mwana wana misu aza na raison peut-être misusu kolo mobali ye mobali wana misusu akasikaki mwana na makambo. Alors ntango oza na Facebook na ezomona bavideo oyo ya baagression boye bavideo moko oyo ezokohumilie valeur ya une femme africaine faut mena kotelemela yango tout de suite kobanana na baparole ya bakondamnation teke te kindumba pema te ndenge eza boye azwi parce que kindumba pema non eza ça rien à voir na likambo kozwa parce que oza témoin te mwana na kozala pe asaleli camarade na ye aleki mbeka camarade na ye il faut totelemelaka babiloko oyo bandeko na ngai même na bapage wana il faut botelemelaka bapage oyo ezokotiaka baintimité ya bamama. Bonsoir mama Matali Bombs eza malamu te bozomona meme mwana wana apesi na mawa me bandeko wana oyo bandeko mwasi ndeko na nga mwasi mobali no aza mwana mukete mobali aza mwana mukete ya kozwa vala ebongo sikoso mobali wana lokola bosambwisi mwana mwasi oyo nga na bali siko mwana wana tantini ndeko na nga mwasi oyo osali kamabe osa siko nini so mobali no siko penza alobi ke na obala siko mwana wana malgré sambwe to mwana wana siko soki ndenge eza boye aza esprit faible ami bomi osala siko ndenge nini okomona ke okotikala na conscience moko boye bandi kodéranger yango bandeko na nga moko soki koloka soki envoûtement ezoya faut koyeba koprier mpona kose devant situation likambo quelque soit soki ata mobali yango azwi mwasi bahistoire ebele ya bamama ebele ya batontine ebele ya batontine ebele bazwa bamibali na bango babala kutu deuxième bureau misusu mpe boye mobali akei mpe afrique mpe ndenge eza wana akei mpe kobala mpe mwasi. En tout cas eza mabe makasi nayebi te na place yango na biso soki eza na poto soki eleki na kini ata na kini yango ata soki eleki na kini eza biloko mosusu ya kokondane fo bakangama mwana mwasi wana oyo asali makambo wana kuku mama félicité zola il faut bakanga ye parce que eza malamu te eza violation ya droit ya moninga quelque soit mobali yango ya tindelaki message surtout na kini kuna misusu mwana bato wana tonto wana ki korasire makambo ebele misusu mwana wana mwana mwasi wana misusu ayebi na ye ke ye na mobali na ye bakabwanaki ayebi misusu ke non bazalaki na bango lisusu te on ne sait jamais
mais bandeko nanga ezala na kini ezala ana poto besprit wana eza toujours parce que koti na kati ba page awa na kati ya poto parce que bato ya poto o baza vraiment nous cultiver baza na mentalité comment emsu yo mutu batindelo na page o kamata ba video ya bongo ya kosambwisa ba mama o ba mama nyoso atana ba kini wana ba fetaka ba Saint Valentin ba fetaka ba journée de la femme ba ko fêter yango tina nini siko ba ko fêter yango faut vraiment ko sala tout ko luka mwana mwasi wana akangama si okuta eza na kini na poto kuta le temps kutu avocat na ya samba kamena kini ndenge eza wana soki ka baki kofunda ye na la police bakanga ye parce que eza malamu te mobali na ye aza mwana mokete aza mokolo tim numéro mobali ne koma na portable mwana wana na donc asote kaka boyembala moko ake koyeba numéro mobali na ye ake kozwaka numéro mobali ne ka dans le vide bongo pourquoi ba congolaise bandeko na biso ba congolaise mususu neo nazo bakake bandeko na biso tozala besoin de délivrance parce que eza normal lisusu te eza normal te peuple ezaka boye te bato bazaka boye te na mokili eza na bajara boye te nde akozwa vraiment solution na bajara boye akotikala kozwa solution te soki eza na kini nde bakanga ye bamema ye na la police batalisa ye quand même que no bayebisa ye loko oyo osali ezalaka te eza malamu te kosambwisa valeur na biso basi likolo te mobali na kini wana ye ndeko mwasi ayebi te kenyo na kini wana bapapa bamama ebele bakanga mitema baza na ba deuxième bureau na ba troisième bureau baza na bango kuna eza mawa mingi bandeko na biso ba congolaise bandeko na biso ba africaine eza mawa mingi likolo mobali likolo ka ya mobali mutu biso lio o racheter tana yo jour eza mabe au lieu emso luka relation na ona nzambe emso lelo nzambe ko boma mokili yo ozo ko ya ko humilier mutu to ko ya ko sala mwana bato anso ka ko miboma mutakala na ye elongwe na Afrique eye na poto na mentalité ya bato misu baza na ba page bato misu bazo kabolaka mutakala mwana bato lokola lipa na nguba nga soki eza na kini akangise na la police akangisa bango mibale na fi wana oyo azobeta wana parce que ntango bozala camarade fo yeba akopesa yo conseil boso bazobeta mwana bato bazosambwisa ye mwana bato asambwi na poto aza na bon noir ya kitoko aza te na bate ya ba deuxième classe te neti biso te mais aza na te na bon noir moko kitoko bazosambwisa mwana bato boye même ye moko mwana mwasi wana azosala wana na bakilota mikusa alati on dirait Chip Norris on dirait aza soki danseuse soki ya Jackie Chan mpona nini kosala babiloko ya basalite boye kobebisa image ya baninga boye puis valeur ya une femme africaine puis une congolaise vraiment eza mawa mingi c'est honte tozokende kaka vers fin du monde parce que ezalaka te babiloko oyo na communauté na biso eza koleka et puis nazo comprendre na ngai te pourquoi bandeko biso bozwaka tant na bino ya ba page wana omoni ba page wana moko eza pe biso bosangani pe groupe botelemeli yango misusu pe eza ne kokangama yango ekomi lokola ba page moko ezosambisaka banzoto ya bato kaka moins de vidéo mbala moko pour tala ndenge nazozwaka ngo na ba message bazotindaka et ça c'est pas gentil eza malamu te mwana mwasi wana aza sikoyo sans défense parce que na ba page bato bazopublier bazopartager elongwe misu makambo oyo eza makambo mboka oyo eza makambo oyo eza intéressant mais elongwe makambo wana ekomi ko bazopartager mutakala ya mutu na bato ba page yango bozaka bandoki pardon vraiment eza malamu te bozana basi bozana baleki bozana bana okofanda te na page fandi te liboso ya ordinateur boye te ozwa kaka ndenge bango bandoko swana wana soki ezaki ndeko batindeli yo oziongo emzo bengi kaka bango batafrika yango mpo yebisi bango lobi ke non bandeko bosala lisu boye te boswaka nanga mama mami Bastelo oui mwana mwasi wana aza kitoko aza na bon noir ya kitoko ata ndenge eza wana ndenge balongolaki ebilamba aza na mabele eza sexy aleki bango na mabele na bango bachaussette wana nde namonaki wana ye aza na tolo na ye eza sexy aleki bango na kitoko meme na mutakala na ye aleki kaka kitoko bakokozwa ye meme maneke aleki kaka kitoko mwana mwasi wana mosusu wana kolo mobali atie bakupe wana lokola danseuse ya Jackie Chan lokola mwasi ya Chip Norris mtema mabe makasi bongo eza malamu te bandeko bobanga nzambe il faut ko changer na mutu azoloba kutu pardon limbisanga na muninga azosenga na pardon bakangeli na ndako bongo babandi kobeta ye na likambo moko oyo eza nango simple kaka basi
africaine kaka basi africaine kaka bayi ko bundela mibali ngo mikolo bakenda ko draguer basi bango moko omona ye na Facebook mobala donc mobala draguer na ye mwasi apo yo siko mwasi yo ndesko yesko bandi ko soigner mais to vivre na 40e siècle hein. Il faut pas se payer belé pour mon basi miso ya mindelete basi ya ba africaine baza muke na makambo na gouvernement politique baza muke baza ko mona bango o mona groupe net o na ocho mona wana tela couper alati ya muke hein tela couper moi yebo ka zolo banana yo oninga ko bimana mobali nanga to banana ko bimana yo so pas za lesbienne na yebi pété hein baza tela atako mwana mwasi wana ata batike mutakala ata ndenge za wana ne basali ebe batike mabele polele mabele na ye ekokota na catalogue mais modela moi so wana te ya couper plat wana te wala ti couper wana te danseuse à Chic Norris donc na bango moko so balongo na mwana wana ata batiki ye mais aza nzoto kitoko aza pe ndenge za wana bon noir pe kitoko eza malamu te bandeko na ngai botika babiloko oyo surtout loko chance eza iso na poto te eza na Afrique mais c'est dommage ne mentalité bato poto bozo tia ngo na ba page bozo partager ngo vraiment bato a poto hein oui ata batindeli bino mais il faut quand même intégration ezala eza lipa nguba te hein eza mutakala ya mutu eza ya mama eza ka pasi eza pasi vraiment internet na biso oyo bandeko na biso oyo bozaka na ba page nazoyeba na ngati so bozala na bandoki nazoyeba isusu te parce que tozo kota na ba mois ya ba mars awa nani la marraine naza na soirée na le 30 mars na Paris toujours soirée ya liputa pour na mois de la femme mais sikoyo bandeko na ngai valera ya basi yango ba africaine tokozwaka motika parce que eza bafoué ka pa ya basi ba africaine oyoki ka balwika mobali na ninga ki mutu est-ce que ça problème à moi si wana to eza problème ya mobali na yo eza problème à moi na batute bakanga ki mobali na makasi te bakanga ke na makasi te ke mwana na pa kanga ki mobali na makasi te ke non ti atindeli mwana na message akanga ki na makasi te eza faute ya mobali ne mutasali mabe mais est-ce que pesa faute ya mobali ka mobali wana dans les villes bani ko lingalinga mwasi na libanda pama basi musuba za pe babebisa pe na bandako eza ngo faute ya mibali mususu ka zo linga musu azomona pe mwasi wana paza na epe bien taza na epe impoli musu paza na epe souhaité musu bazo yebisa nyengi na mama mo isanda zo loba awa ke non tozo maya maki zo kangana se maya maki zo sisa solo maya maki ndenge za wana ezo kangana se basi maya maki kaka bio ba misu pazo utiliser na ngote msupe mobali wana pe ndenge eza wana na kati ya groupe na nga ezalaki na ndeko azoloba ti mobali na nga ete il faut na sauver libala na nga donc nyonso to eza na atraite ya mwana mwasi soki eza bien te c'est normal mobali wana mpe koyei kokeluka mwasi na libanda hein c'est normal au lieu que aya kobeta mwana mwasi ya bato akokoluka neti babiso boye tozoloba ya likambo ya bere de karité tozoloba ya likambo ya mai ya maki zwa serenke ale baka kuna na se kuna mai ya maki ekoede yo ekolongolo basolo misu ndenge eza wana ekoede na baoption nyonso tu biso nyonso toza batémoignage luka bere de karité ozomona mai ya maki ezotravaille na makambo nyonso tu soki oza na hémoroïde kuna ekozongisa kuna soki liboso kuna eza malamu te ekozongisa nyonso tu ekolongola solo eza te ke no ya koya kotraite être humain puis ndeko na yo mwasi poso na yo africaine hein ata kutu poso te kaka être humain ya pamba muto sali mpona ni muto mokili nzambe azoloba ke non to pardonner mwana mwasi wana abimisaki likambo pardon na yo kaka bilimbisanga hein ata azowangana na ye so mpe eza ye mais eza na ndenge aka imbécile boye te bango bazoregle problème wana eza na ndenge ya boye te bazomérite bakanga bango na la police hein bazomérite bakanga bango yo mwana mwasi wana mpenya mokolo oyo koswanela mobali yango mpe place afani na ye peni azomona peke non bazotika papa na ngai bokotaka na bino bato ya afrique bokotaka mpe awa tozoloba makambo ya actualité na bino ezoleka soki ozolandanga bala mwana na bato wana batike mwana bato wana ya shokola kitoko wana tolo na ye kutu ondire kutu amelisane te misu mpe abota na ye pete mwana bato abota na ye pete bonjour mama nene misu abota na ye te bala mwana bato wana tika jakisha wana oyo alati coupe wana ondire nani oyo nini oyo moto azoka esala formation pa commando donc bala mwana bato
parce que mwana bato sikoyo tolo na ye nzoto na ye mutakala na ye ezokotelengana na bapage awa na bafacebook awa na bamutakala mwana bato ezotelengana pour rien du tout ata kutu yango soki akendaki kondima mobala bato aza na magie aza na magie même bato mosusu bozopartage mpe bozoba azwi kolinga mobala motu non tojijaka likambo boye te mobala wana akendaki kolinga libanda toyebi te pourquoi msu mwana mwasi kaka soki omoni mwasi azosala deja baréaction ya boye msu mpe niveau ya impolitesse mpe toyebi te donc mibali mosusu babimaka libanda pamba te avec cause abimi libanda alors sikoyo ye olie msusu amichange msusu aeseye nani kotuna mobali na ye bien obimi libanda ndenge nini eloko nini asalaka te ekozala mpe msusu na prière mais biloko ya boye nzambe akokosepela te eza malamu te basi ya baafrikaine tozomisambwisa maka biso na biso kotika nzoto ya moninga boye mutakala boye eza kwa omitiki yo moko lokola kutu eza pe nani eza na afrique kuna na congo kuna ndenge alataki kupene odira azokende kosala formation epai ya komando to jackie chan kuna bakotia na karate abakange bie kuna akende makala akende na makala kuna akende kokutana kuna na bapauvre jackie chan misusu kuna basala na bango basport kuna eza malamu te epi bakamarade soki oza na moningaka ifo kopesanaka baconseil ya mabe eza malamu te soki oza na moninga ifo koyeba koaporte un plus epai ya moninga kopesa conseil soki mobali abimi libanda eza teke boyokani groupe ata mpe na wana babeme bato misusu baza na poto baza na bizaleli wana bayokani groupe bakei ate tookanga fi wana tookange na fete tozobeta ye mais ifo bomipesa mpe barespect yo okobeta motu mobali yango ya yo aza mwana moke to aza mokolo estce yo ata soki oza na poto mpo na poto apesa esalama na poto apesa esalama soki mobali no abimi libanda fana na yo kaka no maboko no fani mso bandi komitala ya bandi vitala bi mamu isanza obandi mitala so po moni ke ozala no pe bien pete ozala no pe mso pe aspect so mona pe boye oza pe 60 luka obengi po bite mamu isanza na okosunga na mafuta te okosunga pe te na koma pe pembe te maboko na pe mso na pe de couleur okosunga te na tela te na ti yo pozo te okosunga te biso tozo sala tozo bongisa kaka eza magie te okosunga pe ndenge eza wana te msu pe na bloke pe papa te nyonso tu wana biso nyonso tozosungana awa te tozobelela likama mai ya maki awa bazwa serenge ekotisa kuna mai ya maki bamisusu ondire tozoloba te tolobi likama bere de karité zwa ebere de karité bamisusu ondire tozoloba te soki mpoza tolo moke olingi mpo vimisa tolo tolobi kaka likambo ya cuisine zwa maki ya jaune sangisa na nini na po wana soki crème wana ya bere de karité banda komasi tala yanga kutu ekomi ti awa vimbi na ezovimba mais bandeko na nga toza mpona kobakisa baconseil soki omoni ke mobali wana bandimwa mobulu nazalaki na ka moko mpe ati mobali abandimwa mobulu me ngai nayebisi mwasi abi tika mobali niwayaka tika ye kaka bonga kozonga tobandi kosala baséance mbama mobali abandi kokama ye kuta komi kolinga so nde mwasi abima te ozomona parce que eza mpe bastratégie nini msu mpe koma kokanga papa me mibala baafrikain mosusu ko babimaka mpe aire mo mpe pamba te bamibala afrikain so mpe ya mpe mwasi mpe aza na ye mpe bien aspect mpe bien mwasi mpe aza mpe na nzoto mpe azobimbane mpe solo te aza mpe bien ndenge eza wana mobala afrikain obima pamba te modele oyo mwana mwasi oyo alati coupe oloka moto azokende kosala formation mpe ya commando modele oyo alati oyo mpe ndenge eza boye msu mpe propre mpe eza te tala mwana bato Naomi Campbell wana mwana bato batiki ye nini mabele polele Naomi Campbell wana aza mwasi kitoko oyo penye ndenge eza boye kaka ndenge baza na Congo kuna na Afrique kuna il faut baregle problème wana ndenge eza wana bakoregle bamema bango bakotisa bango na prison bazomérite prison mobali wana oyo ake kolinga mwana wana aza mwana moke te mobali aza mokolo kuku kala na nga mama Chris Maelis koya kosambwisa valeur ya mwana ya basi ya africaine boye eza malamu te bandeko na biso baafricain même baoyo baza na poto basalaka yango bosalaka yango lisusu te eza bamanke ya respect yo moko ozose respecte te soki omoni mobali wana azobima azotala film moko boye na libanda mso abandi kotala foto moko boye ya mwana mwasi bato na Facebook otali nalobi nga ndini aza boye natelaka te awa misusu ndenge eza boye maboko natelaka te awa na kingo natela oye pe nyangileli mama mo isanza tika no bibana makambo politiki yaka na mama mo isanza edenga na ponga ndini aza boye kopi kotela ngo pesa nango bamaki po bamaki na biso babio obengi nanu mpe conseil nanu mpe bi mama zwa serenge biso mikolo ya système ya serenge ale benda kuna
oyo kuna eza kuna ya mabe kuna ekobwaka malibanda oyo ya nini nde eza ekokota na kati ah mama biso likambo eza système likambo ya bio beurre de karité kotisa to eza kaka bastratégie ya ko emisu oza no mpe na baproblème eza likambo kokende koregle wana makofi te eza likambo koregle wana makofi te epe eza likambo te obi te tokata fie mo bilamba tozosambwisa nzoto na ye non emisu yo bayoka mobali no yoka kosolo eza likambo kobongisa nde kende kozwa bamaki 5 teta bamaki 5 sopela na nzoto bazoba balikama bosukola miliki bamisu balingi kosukola miliki te sukola mungu bamisu balingi mpe kosukola mungu ate na miliki balingi na bango pete zomaki mibale sukola maki mibale nzoto lembaka yo pete nzoto koma uniforme bamisusu balingi na bango te omona kaka moninga kaka ndenge zona ozolula kaka moninga ozolula eka ye kitoko mwana mwasi wana batike mabele wana aza kitoko makasi mwana na bon noir wana aza na ye pembe te neti bapembe na biso ba deuxième classe te non ye azali bon noir moko ya ba Naomi Campbell aza mwana mwasi moko kitoko mwana wana nga penya papa soko ozolanda ngai boya Jackie na wana lati coupe on dit azokela soki olympique kuna pa ya commando boya Jackie na yo zwa Naomi Campbell tia Naomi Campbell na ndako aza pena na tolo ya bio Naomi Campbell na tolo ana besoin kuta maquillage jaune isusu te po aza pena na taille ya kitoko comme la femme à la Porsche maman Jessie na biso eza soni mingi ba congolaise et comme rythme nini boye hein kaka emisu mobali no soka lingi mwasi soko moni bango bazobunda te omoni ba scénario oyo hein soko moni bango yo penza nga penyo nayebi te vraiment il faut biso basi ba africain il faut qu'on se respecte faut to komaka na ba makambo ebele ba biloko ebele eza te ke ofandi ka ndenge toyebi ke ça fait mal emisu mobali azo tromper yo mais il faut tala emisu mobali no azo tromper yo peut-être ozala pe munoko solo pe emisu solo baloba oza pe munoko solo oza pe mapeka solo okei balobi bien mai ya maki ezokolongola solo ya munoko ezokotelisa minu mai kaka wana ya maki wana mai ya maki ndenge eza wana ezolongola solo ya mapeka mai ya maki ndenge eza wana donc soki mpo oza pe na fauteuil emisu libumu eza minene zwaka ngo kaka na libumu tia ezokokondisa pe libumu mai ya maki wana soki mpo omoni ke na kati na yo eza tono emisu na kati na yo soki ofandi fo kenda kochangeaka kaleso otiaka lingette zwa serenge benda kuna oyo kati ebwaki libanda oya soin ezongisi kuna donc toza basi baafricaine tobali mindele te toza na mibala baafricaine donc il faut kozala toujours na donc première penza ndenge ya koeseye kokimisa mbanda soki penya mwana mwasi asalaka penya basoin bongo vraiment aza na aspect mais oui mama Josephine tongana na pembe ya deuxième classe soki penya mwana mwasi wana asalaka pe ozopenya ozosala penya basoin oza penya motu penya beurre de karité ka ya naturel wana ya mafuta na kaka kuna kaka na ndimi te papa wana ata soki akei papa wana ozomo ndenge papa na biso moko alingaka kende tokangi ye akomi kutu kolinga te kutu mwasi na ye abima likolo ya beurre de karité bandeko na biso baafricaine eza mawa mingi c'est honte hein mama Jessica la femme à la Porsche nayebi te mama Jessica soko tali nini video wana nayebi te soko uti kosala nango point parce que nga na bandai nanga kosala ba nini kozongela makambo nanga ya banini ya ba maya banini ya bamaki mais tellement bandeko misu bauti komela nga mama Nicole tututu yango na bite natika nanu biloko na bandai kokoma ba étude o na bandai kosala sira ya makambo misusu ya ba nouvelle secret na tiki na bite na kobakisa nanu un plus parce que eza pasi mingi lokola eza nango na Congo makambo esalami na kini bandeko na biso kini kutu eza poto lisusu te kuna vraiment mwana na soka porter plainte la police elanda ye ekanga ye soki bazala ba connaissance na bango kuna ba gouvernement po biso Congo kuna ezaka likambo oyebani na oyo ali loi kuna esalemi po loi na ne bandite bakanga ye mbala moko bakanga ye po ba mibale wana bazo mériter bakende prison bazo mériter bakende makala ba danser za Jackie wana bango mibale wana eza makambo ya soni ah ba soirée zo salama ah mois de la femme mois de mars ah pendant nini maman na biso la marraine azui ate maman Nicole mois de la femme liputa biso tozolata mwasi biso toza ba femme africaine tolata kama puta toza pona kopesa valeur ya femme africaine pona kosepela mois de la femme ndenge toza la soirée na biso na Paris maman pe biso pozi liputa pe bokangi pe na mutu pe boye yo wana pona lokumu ya mwana biso hein
nga na kanisa ki soko bazalaki même na poto wanengai ko baboya kosomba baliputa awe yo boya kozwa liputa ya 20 euro tokende biso nyonso soirée ya la marine na Paris kuna na mois de mars le 30 mars mais eza pasi mingi mpo na mentalité oyo même na bato ya poto bozalaki na droit te ya kopartage video wana na page aza ndeko na biso mwana mwasi wana oyo abonwa wana amwana muke ata aza mukolo mais aza mwana muke bozomona age ya mwana wana nayebi nanga te so akokisi 30 ans pourquoi bolingi bogashe vie ya mwana bato bongo hein mama Pierrette Luzolo nayebi te soko moni video oyo ezotambola mwana mwasi moko nani danseuse oyo ya nani ya Chic Norris alati coupe ya mukuse azobeta mwana bato pona abimi na mobali na ye pona abimi na mobali na ye azobeta mwana bato tini mwana bato wana alongola bilamba mwana mwasi wana bandi kolongola bilamba et puis sikoyo bandi ko filmer mais bagresse nanu et puis sikoyo basambwisi ba humilier donc ba video yango zotambola yango ngape yango nazotuna pourquoi na ba page ya Facebook bazo publier mutakala ya muninga toza ba africaine bande ko na ngai nayebi nanga bino nyonso bato ba page wana bozana bandeko basi bozana basi soko za mwana mobali ozana mwasi no na ndaku ozana bana na ona ndaku ya basi quand même un peu de respect pour la valeur à une femme africaine eza boyete tozana 2019 mentalité il faut échanger faut qu'on a na souci eza nzoto na biso basi mentalité vraiment il faut échanger hein na bandeko na biso belé bozana poto ato yoki ndenge nini mobali no azui mwasi ata awa azot mana mwasi emsu mobali wala pas envoûté déjà nzamba lobi femme sage bâtit sa maison il faut kaka ko traiter makambo na kotala na ba angle belé peut-être ko tala pe côté spirituel mobali emsu comme azan ndumba mari de tes femmes de nuit ko yela ye emsu pe ko tala pe lisusu côté na yomoko mikolo emsu za pe na négligence pe ozoko tanga pe un moment ba mai emsu pe ozoza un moment ba solo makambo na oti kolobawa tout ekoki kobalana mais okoko kende vite te na agression te c'est triste okoko kende na agression te parce que soki yoke na agression c'est comme si yo moko nde mutu ozokomikitisa na yo parce que mwana wana ayebi nimero ya mobali wana te mwasi wana oyo bazosala baechange na mobali no na bamessage emskotinda na bafoto mitakala ya mobali na yo mpe komi kuna sikoyo yo oya kosambwisa moninga mwasi oka master tokenda na France kuna eza na mwana mwasi moko boye toya na Allemagne eza basi ya baafricaine mito il faut esala ko mpona bamisusu toza na 40e siècle hein soki papa asali mobulu wana soki azokomana na Facebook eza misapi na ye eza misusu bandeko misusu mpe ya bibali eza mpe na manière misusu komande nini mobali na yo au moment où il azo tricher yo komanga no ka swe na ndako okosala pe ba jemo pe bo otie penga swe ko yo wana mo santa masula maki yango deni eza obani pena ko bonga yo moko ko changer te olembis olongoli négligence obandi ko sama kamsu oko attirer maman mais moi c'est nga bosiko obandi ko attirer ye msupe okepe na côté msupe okepe na prière mais eza na ba agression te po boye yo moko mutu komikita eza ni mobali na yo te mutu mwana mwasi na kanga ke na makasi te vraiment bandeko na biso basi histoire moko c'est triste pourquoi mitakala ya bafemme africaine ezotambola boye bapage oyo nzambe na ngai nalelaka butu na moi mpo na bapage oyo bokoki kotiaka na bino makambo ya miziki botiaka mais soki ekomi likambo ya mitakala stop hein wana eza humiliation ya femme africaine nyonso hein bapage na biso boyokelaki fi wana mawa te ndenge bazobeta ye en même temps mpe bazolongola bilamba azosenga pardon boyokelaki mawa te mpona kohumilie encore publiquement vraiment bandeko na biso baafricain bapage bandeko bokomaka na bapage bokende komela bango nayebi ke eza na bapage ebele bakomi kotia yango ça c'est pas bien eza bavideo moko même pas publier eza rien donc eza bavideo moko ya mawa ya koevite yango makasi hein bapage na biso ya Facebook
boza wana te mpona misusu kopartage babiloko ya boye. Epuis bamama na ngai, bamama africaine, surtout bamama na biso bacongolaise, vraiment surtout bacongolaise mpe bandeko na biso bacongolaise, boza ata kutu nango, ata kutu kanda ngo mwana mwasi wana abimaka na mobali na yo, ata soki afingi yo na telefone, faute eza ya ye te. Mobali na yo ntango akendaki kolinga ye, miso alobaki mpe yo mpo ozala ya salite, oyeba pe te. Miso mpe alobaki mpe makambo ya mabe mpo na yo, omona mwana bato andimi eza faute na ye te. Biloko nyonso mpona kosala babétise, il faut vraiment koréfléchir. Kosalaka kokenda kosala babétise mpona mbanda te. Omitali nanu yo moko nanu, faute eza kote nini. So mpaza na ye mobali moko osalaka nyonso tu me azoyoka kaka te, peut-être aza mpe envoûté. Aza envoûté. Kisi eza na Afrique. Ndele mpe kisi awa mpe na poto eza, nde mibala bato misu bazwaka na bapoto awa. Combien de fois nasali ba vidéo na biso olingi babotola ko mobali na ote. Ata kutango mutu bokutani na feti boye, biso soirée moko boye, aye ko senga bina na mobali na boya kaka. Oboyi no kaka ngana yebi tantine moko ti lelo na ndaka libala, azwa mobali wana na piste. Ngala bi osala ki ndenge ni azo beta bite, biso to sala aka bongo. Omona ti bato obina oyo bazo solo la wana. Pesa numéro nanga 0 combien soka yeba ki ne ayebine code ezali M00 0041. Abwaki ka 41. Arretire ne kaka oyo ya suka. Yo yali na mobali no na fete. Yo yali na mwasi no na fete. Ebani neni o abini na ye o abini na ye. Ba africain misu baza trop négligent makambo ebele na ba petit détail. Après tant siko problème ekoya abosani ne ke no ye mutu azalaki na négligence ya kosere ba biloko ebele. Misu ba mama Nicole mais akobina na mwasi ya camarade akobina na mwasi te ba tontine ebele misu bazala pe trop négligent. Baza ba négligence parce que okoki koya te ke non mutu moko kaka boye to fi moko boye kaka déjà na kati ya soirée mbala moko na bina na mobali na yo. Pourquoi mutu na mutu abina na mobali na ye? Mutu na mutu abina na mobali na ye, oyo yaki na mobali na ye bina na mobali na yo, to sara bongo parce que le cœur de l'homme est mauvais. Funga lo bana makambo vérité, le cœur de l'homme est mauvais parce que batu mibale ko tuto bazo solo la. Oyo yaki atongi muninga lobi, oyo yaki atongi muninga lobi. Oyo msu ndenge za wana muninga azo pese confiance, ye alinganga ne muninga te. Boye bite ba bibali mususu bazozwa bango na ba piste kaka ya pamba bazozwa kaka mona boye yo lobi ndeni tokuta mwini kana kwa na biso wana bon faute na yo msusu babinaki na bango pete engai pesa la te. Donc il faut koyeba kaka température mobali na yo ya mwasi na yo oba yoka misu makasi ndoki te. Mais ba page ya ba Facebook vraiment eza mawa mingi. Bonsoir ndeko Rosie. Faut que ozala vraiment na motema mabe ya botiaka ba video ya ndeko wana ya mwasi wana. Bozo mona te ke non azu maltraitance déjà na kata ndako wana azo bete na ceinture azo longolise bilamba en même temps bazo sangela ye na camarade na ye o azo filmer. Mais monde otozo kende wapi? Ata compassion ezate. Nzambe okuta azopesa biso souffle de vie kuto la muki na tongo sumuki ogangeli bana yo na kobeta bibisi. Nzambe kutu pema azopesa biso kutu souffle de vie ala musi biso na bata mabe bazosala mabe mutu soka asengi pardon. Eza pe faute na ye eza faute ya tata mukolo bongo. So baza na Afrique kuna ndeko na ngai mema bango na Congo kuna bakanga bango bakema kala. Bakende bina makala o musu mwasi wana asala formation militaire akende kobunda kuna na bemineme ba Congo kuna soka kokoka eza na ndenga boete même na poto esala maka batantine na ngai fubo tika ifo ndebo za nde veiller fo mutu na mutu ndenge zo wana oyebi mwa oyebi pourquoi mbali wana abimi libanda il faut yeba nanu pourquoi faut ko yeba msu soko zala ozama opesa aspect bana siko ko pesa ba aspect parce que combien de fois nazo sabino marque ezo telisa marque ezo tia tentile be ba msu molingi na bino bazo sabino marque ezo kangase abasi ba msu molingi na bino bazo ba nyoke marque ezo sisa sola mapeka sola mutoki ba msu molingi te ba msu pene bazabo mibali na bango bazo kende manque ya propreté mibali na bango bazo kende ko bazo kende sulu mibali ba africain
balinga pe bato ozala pe pembe te ozala chocolat balinga toujours kaka mwasi amona mwasi aspect amona mwasi boye soki akei deja wana okomi kozwaka ye na ndenge makofi na ndenge bitumba eza malamu te kutu soki akei kozwa bi na ndenge makofi te yo tala okei nani kofuye nani mbanda na bien okei penya sese ofuye bien aza ndeni aza boye biso si tosala yango na camarade moko mobali na ye akei biso tobi bon toke tofile siko mbanda na ye na copine mo boye tomoni mbanda tobi yo mpe ndenge onemi negligaka tokomi kotake ye abi abo tobi te mikolo mpe mitiaka soin tanga bandi kotia soin me mobali na ye abandi kosala neti azonga me asalaki arumelaki mpenye mpa mwa mbanda epa mbanda mobali na ye abandi siko kosala neti atiaka ye ka na ndako ezaka toujours bon eza bapetite chose eza biloko ya okenda makofi mbambu te kokenda ni makofi te ozongi nanu obi te maa nikolo yo maa bamaki maa baconseil bon ndenge eza boye nga naza na problème moko mobali na nga nazomona ye misu boye siko lokwa na tela mpe na de nationalité nangi mpe nakoma na nationalité moko ya deuxième classe me moko maa nikolo bandana to bandana kosola no maki ndeni masola maki ndeni ebongo siko kuna na kati ndenge ni kuna na kati biso toa mikolo ka ya système ya serengi ka tobendaka kuna kaka ok esili nango omona bido monsieur ezaka prière te porte d'entrée monsieur eza yo moko moto ozocrée porte d'entrée wana alors bitumba monsieur eza okobunda ngo na makofi te okobunda ngo te kozwi groupe ya bakamarade na yo boke kobundisa fi moko na Saint-Denis boke kobundisa fi moko na Château Rouge boke kobundisa fi moko na Genève eza solution te yo déjà oza déjà abati déjà yo déjà oza déjà nde eza wana déjà bati yo 1-0 pourquoi sikoyo il faut komikitisa ebi mwana mwasi wanga mokolo bongo mwana moke mwana na koza ata na ba 30 te na ndimi te mwana na mpona niveau na moni niveau mabele na ye aza na mabele eza bio eza mpenza lokola mpenza bamanga wana mpenza eza bio vraiment niveau na moni wana mwana na kozala moins de 30 ans mwana moke moi wabi mama Jessie Monduke la femme à la Porsche mama nanga maki nde makambo biso kutu ndani kutu soirée yete déjà kutu ezaka rapo mwinda moko ndenge eza wana ezosala neti mwa flou mais oyo nyonso eza banini batentire ya ba 2,90 ba 3 euros mpona ndenge ya bio eza 3 euros maki nde makambo maki azosala ba option ebele soki maki te ndenge eza wana ngai na mwana na ngai fani na ngai ndeko na ngai libale ngai kokufa ezongi na nini ezongi na maki te ngai nayobi tokobenda penya na serenge siko tokotala mobali wana place da kokende de gauche à droite tozwi penya serenge tobendi penya ti kuna maki ekoti kuna ebendi penya ebimisi ya kati ale kende kopesa papa oyo mama Gisèle Kongola ba adoration ake kosala adoration na papa akomi okobima libanda te okosala boye te okobima libanda te eza te ke non yo bazoli ombanda oli osalaka nanu filatire oki kokende kobunda te okende nde kobunda te soki aza na pays moko boye osituni kaka osali kaka banini bankete na yo mike apobi azaka boye aza boye ok aza boye bon sikoyo nde ozanga kokokota sikoyo na ndenge na yo moko bibonga sikoyo ifo sikoyo nasala mpe nayeba ndenge ya koatire mobali na ngai c'est tout soki mpe eza likambo ya prière koti mpe na prière mpo bamvutima mosusu ya kindumba eza na basorte ebele mais valeur quand même ya une femme africaine toza nango besoin toza na besoin bakibasese te eza bakibasese oyo ngai namoni na video oyo eza vraiment bakibasese basi ya baantivaleur nde basalaka babiloko ya boye parce que eza malamu te ndeko na yo africaine bo maltraité otango na bala minoke africaine azala motema mabe koleka mindele bamisu bondimaka te ndeko na ye africaine likola mobali na ye mobali yango mpe moto azwaki nimero apesaki mwana na moto angaki ye na makasi te siko koma moto ya ndeko mwasi wana ekokosala te koma motu na ye ekokosala te ata kutu yango so mibali yango mpe basili ata kutu so mobali yango aza député omona mpe mobali yango misu aza député mais soki eza bongo bazwaka mpe mobali na ndenge ya boye te botika kofinga mwana wana topase nde message ya koloba nde tolingi violence boye te epuis bacongolaise nayebi te baboma bafemme viole kuna balongola bango bilamba ye mpe liso banda kolongola mwana bato bilamba en tout cas vraiment nazoyeba te mito ya bato misusu comment ndeni ezosala nayebi te mawa trop c'est triste comment moto être humain moninga azosenga pardon mais makambo basali mitali bango parce que ndenge eza wana mwana wana soki aza na bamoyen
na niveau Afrique amema ye na justice na niveau Congo afunda mwana mwasi wana bakota makala parce que na poto déjà vie na ye soki bazalaki na poto vie na ye neza ngai koma na ba complication parce que ngaka zo ba plainte na ye mais soki aza na Afrique kuna na Congo kuna boyebisa mwana wana kaka akende koporter plainte parce que ba humilier makasi yango nazosenga na ba page oyo nazosenga na bato vraiment bo essayer un peu komela bato ba page wana balongola vidéo wana c'est pas gentil eza mutakala ya femme africaine biso tozo fêter ba soirée bientôt ba soirée ya liputa ya mois de mars awa alors tina moko te ya koya kosambusaka ndeko na biso mwasi toza ba africain mibali wana nyonso bakoleka biso nyonso tokoleka faut koyebaka pe kobanga nzambe faut vraiment koyebaka pe pardon mutu soki deja ozobeta ye nde mwana nazosenga pardon asengi pardon bakoki kopardone ye nayebi te kandango anini yango mbongo yango combien mobali yango apesaka combien mpona koya kohumilie ndeko na yo congolaise boye eza pasi bandeko na biso bacongolaise meme ebele boza na poto bochange botika bizaleli oyo kobundela mobali eza solution te non nga nalobaka makambo jour bafemme africaine ebele mentalité na bango ekokola mibali ya baafricain ebele baotikaki ndumba parce que mibali ya baafricain mingi bazotikaki ndumba te parce que asaliki ndumba na ye apres sikoyo mwasi sikoyo akangi ye na bamessage apres mbala moko sikoyo mwasi akei sikoyo olia swana na mobali okoki koswana na mobali no na ndako bokoki kopotana na bino okoki koloba ye bogangi mais oyo ya libanda kuna amona point faible na yo te amona yango te ici ouvre tablette amona point faible te parce que soki amoni yango eza bien te soki tobandi kosala ke koevitaka ke bafrontima na bambanda batonto na biso mingi ya baafricain bakodimine mwa mokeki ndumba mais misusu badiminaka lelo te omona afani na ye na bar ouvre tablette afani na ye na bar basi bazobundela ye basi wana bazotikala mitakala basoutien bazobenda bongo namonaki ndeko moko ateleninga video ya bafemme congolaise bazobunda na Allemagne bamisusu babendi bakala eso moninga misusu babendi liputa ngai nalobi oh seigneur omona mpe bawana emisu mpe bazobundela kuna oyo kaka likambo emisu abimaki na mobali na ye mais mobali yango afani na ye na ndaku calme to azoseka na ye bozomona nde bazosaka na biso parce que moto aboye mibali aboye baotikaki ndumba boasire baotika te soki ozosala makambo na ye yo ozokipe te ozobeta kara ozomitiaka aswe na yo ye mo mobali wana kozonga na nzela emiso amoni mwasi wana bizaleli ne eza malamu te emiso amoni soumission na yo mais amoni ke boyebi conscience ya moto aya so moto aosala mabe aosouffrir na conscience na ye omona ye misu conscience na ebandi oloba na ye ye moko ye misu aye kosengo pardon atiki mais basi ya baafricaine ti na siècle o pardon me bango baza na poto basalaka yango botika ya malamu te bosunga mibali wana te pourquoi biso eza rare biso basi ya baafricaine a pose question bomona mibali ya baafricain mingi babundaka mibali ya baafricain esi bomona bango deja bazobunda emisu mibali wana bawela ekoko kozala mais pas comme ezalaka na biso basi ekoki kozala moi rare mais basi ya baafricaine oyokaka ata baza na fete babandi milange mbanda na ye te mbanda na ye non faut tozala civilisé mobali wana aza mwana moke te mobali oyo aza na mwasi na ye na ndako ye akomi kodrage na Facebook ye akomi kokende kolinga basi tika ye yo kuna sikoyo tokaka na aspect tokaka bien na aspect lataka bien salaka provokaka misu ate na obeta tumbo sikoyo ye sikoyo akomi kosala neti oh namoni okipa ngati donc yo oyo eza mpe batorture morale mais kokende kosala ndenge mwasi ashiki noriso awuti kosala kokata moninga bilamba kolongola moninga bilamba bazobeta mwana bato na ceinture bongo londire mobali na ye azalaki mwana moke
Bande olanga basi. Ata bobeta limona ata bolongo le bilama mabele ne mona mwasi kitoko, ata bon noir kitoko. Moi adongo on dirait pour ta beauté donc asa pe na donc kitolo na eza kitoko. Asa mwana mwasi kitoko. Parce que bazo partager na ba page na ebité ba page yango elo ni bo bazo partager nga na ebité. So oza femme africaine, femme congolaise, c'est le moment ya kotelemela ba page ya boye. Toza na besoin nzoto na biso efandaka na ba page te batika ba polémique na bango, batika ba débat na bango mais pas na ba genre ba vidéo ya boye te. Eza congolaise, sur aza congolaise et donc azo sambisa biso nyonso tout. Donc bandeko na biso pe ya ba page. Moi un peu de respect pour na droit ya mwana mwasi wana. Azo mériter yango. Eza to publicité te to eza to bozo sele soki nini te po yebana te. Non, eza na ba genre ba vidéo boye te ya ko partager yango. Non. Et ça c'est pas bien. Eza histoire moko eza triste quand même. Mais bah c'est africaine na ba siècle oyo vraiment ba oyo emsu boza na ba tendance wana ba oyo emsu za na mobile na yo aza mobulu emsu pe boyo lembi ba message tiens na ba prière so pour monique na ba prière ndenge za boye nazomona yo moko bani ozongi po mitali obi est na pe muto aspe mikolo na mitiki te est que emsusu nazo sentir moi solo tout ça ba biloko tout wana ba luka toujours koyeba place ni oyo porte ko efungwami po essayer ko kanga yango. Mais tout l'itena nous contre la violence oyo ba tontine bazo bunda pona mibali mais pourtant jamais botikala ko mona mobali africaine exam na yebite soke salama soke zala ata 2 fois 3 fois mais ko zala mbale belete ke mobali africain entre bango na mibali ba oboele la mwasi ezala kanango même mingi te ndenge biso basi ya ba africain ekoma bazo fingana bazo kende pe bakana na ba fête Château Rouge bakutani Saint-Denis bakutani tokutani na gare ya ne ya Lausanne tokutani na gare abwe donc basi bakoma koswana non tous à la cultiver tous à to koti déjà na ba 21e siècle donc ba changement ezali belé makambo ezali belé donc tous à la base oyo ba femme d'affaires basi baza na ba ambition tous à la base oyo ba esprit créativité ozomona ndenge nga mama isanda na ye na bi ba mama nanga ndenge lelo na koma koloba maki to koma pe koloba maki maki tala rapona makambo mboka mais ndenge eza boye maki tala maki ezo sisa malaria tozo toujours ba témoignage maki ezo sisa nyos tala maki zo seringue tozo mikolo système a seringue kotisa kuna na kati ya mwasi bimisa maki azo kanga kati ya mwasi maki azo longola solo munoko mapeka maki azo longola donc tout ces aspects créativité pour na ko bakisa baninga implice toyebi ke mobala ko déconner mais ko ça la pe un moment temps moko boye ko leka nango donc to luka pe ba prière pourquoi pas osomon to ko pe ko essayer pe mususu oko ipe ko za la soumise so ko za ki oza impoli amonyo poza impoli mingi emso yo ke la kaete nyoso to wana eza toujours na mitombe ya ndeko na biso mibala ba africain donc mais ba genre ba vidéo yo boyeza c'est triste quand même comme conseil ba ndeko nanga lisusu ba maman na biso ba africain surtout ba ope oza na poto faut vraiment changement de mentalité zala faut vraiment qu'on s'intégrer na monaki esprit wana groupe wana de ba fi wana esalama na ngwa na poto mais ça bien te jusqu'à quand mibali wana poto ko resir bango kindumbe sila mamuke jusqu'à quand que mutasali pe mabebo beti pe kara mobali ngo pe msusu boye oza toza na ba camarade ya makasi obi te faute ya fi wana te o raisonner na ndenga bo moto o raisonner pe na ndenga bo moto bite faute ya mwana mwasa batu te ye muta forcer mobali na ngate mobali na nga mutapesa ki numéro omoni ke boye même mobali na yo o respecter yo en respecter makasi yo muto wana ndako mobali no respecter yo awoloba donc moi oyebi na vie muto akosala bêtise mais soko ozobete kara o traumatiser sans le savoir atoko ozata na camarade no po mona pe boyeko omona miso ozobwaki loba jeton pena miso na Facebook azofinga soko lobi obeta kara autika soko lobi obanda korépondre donc opesi esu makasi obanda kocontinue ezala toujours bon so muto ozosala bêtise obeta ekara
nga nazala misu ndenge eza wana mpona napesa motu nini gaz makasi mingi te so namoni motu abimi na internet azofinga yo moi sanza yo nakobeta kara kutu ndie nayoki te kara ata kutu moto otine ma moi sanza bazofinga nakorépondre te mpo soki nga na ye na répondre bosiko soki ye asali video wana peut-être babi moi sanza mama bamaki ya bato biso bayebi mama sanza siko soki olingi na répondre ye ngai nde motu oyo bato bayebi komo ngai siko bato bakoluka bakozala kirie bayeba pourquoi maman moi sanza azo répondre fi wana donc mpo nasukisa makambo wana esila na mokuse so motu wana asali video na ye 2 semaines 2 jours 4 jours ti ye moko akolemba mpo nde balobaka na terme mosusu au répond les imbéciles par un grand silence esili alors so mpe mobali na yo bonsoir ya ndeko Judith so mpe mobali na yo azosala babiloko ya boye je sais que ça fait mal luka nzambe ubeta kara c'est tout obeti nanu kara ou obandi komitala obandi koessaye koarrange biloko ezalaki bien te peut-être que ya misusu akozonga ne kibomoto kozonga na ye mais pas baviolence te violence erangaka eloko te surtout vraiment baviolence ya bagenre ke nzoto ya femme africaine batika mutakala boye ça sert à rien ozomona ça sert à rien sikoyo mama wana mwana mwasi wana omwana mobali na ye mpe boye akotika te akoma kokontinue kobima na ye so mpe tolandeli omwana mpe boye bango mibale misu mpe baza na mo bambanda kaka babotola mpe mobali ya bato so mpe totali mpe bahistoire yango mpe bien mais c'est triste biso banoir surtout bacongolaise eza vraiment ondire ezaka ondire rythme masolo esi toloba yango mingi ya baconseil abeti batiki moninga mutakala likola mobali eza mingi mais ngai eloko moko nazosenga ke biso kote na biso basi toyeba mpe kokotisa mpe bapoint kote mibali yango to baodekone mo kote na biso basi ofani no mpe boyino mpe kobundela yo ofani na yo oyoki kabimaka na ye oyoki mpe akota libala to oyoki mpe ndenge eza wana oyebi ko eza mosusu mpenza alalaki ne mpe na ndako te abimi na ye azongi mpe boye ni ata koya kosala o te oyebi motu soki obeti ye kara ye moko kutu koloba te na okesi kolala te peut-être motu moko ayaki kolala na ndako mpo mwasi oyo ndeni asiliki te mpo mwasi oyo ndeni alobi eloko te donc silence eza kokwa neti bato mosusu bamonaka nzambe ondiri asalaka te me bato ebele baosala mabe na mokili me nzambe bazotala donc otala wana elobaka ebele parce ntango nzambe akoya kofrape afrapaka biso mpe toleka mibala baafricaine toleka mibala baafricain pardon toleka bango mpe na bango mpe babundaka te rare oyoka te mibali wana bapanzani bachemise babundi vraiment ezala kaka basi biso mpe na 2019 tochange mpe style eza bien alors nzambe azala na biso nyonso tu comme eza makambo esalami na afrique baza badeko mpe bazotala biso na balive bakotaka mpe facebook malgré afrique ou pas eza babiloko ebele esalamaka mpe na poto vraiment ete ya biso mpona bandeko boyi bakolo bapage to bozwaka batemps ya kokota na bapage wana vraiment boessaye kolancer bacommentaire mingi basupprime nanu video ya fi wana azomérite barespect na ye donc malgré toyebi mpo na nga mwana na azoloba te tuna likambo bia ndenge bandaki koloba na ye ezaki bongo te tututu soki misu basambwisi peut-être camarade ne moto abimaka na mobali afi wana problème eza nango te mais biso toza na besoin ya respect likambo ekokoma na niveau ekomi bongo te mwana wana asambwe donc mobali yana aza mokolo akangaki mwana na akangaki na makasi te alinga et c'est ça place nazali donc eza video ya kopartage te ke no bino bato bomimaka mibala bato bozwi boteyama non faut vraiment kolongola langage wana oza mwasi nzoto ya mwasi echange te nzoto ya mwasi eza kaka ndenge mwana wana ndenge azali ndenge ya yo mpe ezali yanga mpe ezali epuis aza moto aza poso na yo epuis soki aza nationalité na yo okosupporte babiloko wana te koapuye yango ke bato bomimaka na mibala bato boteyama non eza jaka boye te mibali wana bazala bana mikete nga loba toujours bazala mikolo baya bana mikete bino bato bopesa mwa mitu makasi yango kindumba ya mibala ya baafricain mingi ezosila te ezokita te ezomataka kaka
mais ce que moni ça ne va pas na kati ya nzoto na yo na kati ya vie na yo ba émission ezosalama nango ebele ba émission eza nango tozolobelaka nga mama moi sanza nazolobela likambo maki butu na moi ntongo pokwa tozolobela likambo bamaki eko mpe koaide yo on ne sait jamais mais to régler problème ya entre biso bamama mpona nzoto na biso fo toyeba kopesa yango valeur bandeko na ngai nazobondela bino tokende na bapage wana balongola video ya mwana bato sel souci eza yango wana ça ne sert à rien ya koya kotia yango na bapage efandi bongo page mosusu eza na plus de 5000 personnes 8000 donc mutakala ya moto ekende omona mais ça c'est la méchanceté même nzambe akoki kofrappe c'est pas gentil eza bien te vraiment eza malamu te basi ya baafricaine nazobondela bino na bolingo ya nzambe bobanga mpe kanda na nzambe fo kozala na pitié ya moninga epuis toyeba kose respecte mibali wana bakorespecte biso parce que bango balingi kobima mais bino basi buto bomona pasi ya kobundela bango ça c'est pas juste baza bana mikete. Merci beaucoup nzambe azala na bino vraiment tokutani prochainement et puis mpona bamama misusu mpona bamama oyo mpe oza na besoin toujours ya aide na bamaki mama mo esanzi aza wana toza wana toujours mpona kopartage kaka nde nalobaka donc conseil un plus moto akoka aza te y compris nanga moko toza toujours wana mpona kosungana et puis koyeba ke eloko mosusu eza na besoin ke non na place moninga agir boye misusu soki toke na kote mosusu torésoudre problème wana bien. Merci beaucoup la famille et puis na essaye nanu koluka kosolola bien lisusu na niveau ya baconnaissance bandeko mosusu baza na Afrique mpona situation ya video oyo vraiment bafi wana mibale fo bakanga bango parce que basali eloko moko eza injuste eza malamu te kosala justice na yo moko et puis na ba telle façon eza bien te eza gentil te tozo mérité respect biso basi baafricaine pas komisambwisa maboye eza solution te biso nyonso ete ya biso même na yo moto oza na poto quel que soit problème yango eza ndenge nini yeba kozala na maîtrise de soi et puis kotala yango na baangle ebele. Premièrement d'abord kobosana spirituel te eza problème soki kokozala pe trop spirituel akozala na femme de nuit alors badobunda dans le vide na bato ebele so moto aza na femme de nuit so mpo olongwe na spirituel ozongi yo moko mpe omitali des fois bato misu mpe biso nyonso tomibosanaka mais tozalaka mpe na besoin ya miroir il faut tomitalaka omitala obi te koto il faut nabongisa koto oyo il faut nasala boye donc toza na besoin komitala soki otala obi koto ndenge eza wana teinture eza bien te moi sanza namonaka teinture ne kitoko nde azoloba makambo ya maki nabenga na ndeko na nga mwasi koyoka soni te nga ndeko na nga na mwa solo nga nazo nakangami makolo natokaka kaka na bacoin kwekwe nsima nazotoka ndeko ndenge nini donc tout ça eza likambo ya koessaye kolongola toujours baporte d'entrée ezalaka spirituel et puis na bomoto boye okoki mpe kozala libaku mpona couple na yo moko et puis ebimisi mobali no na libanda to copain na yo na libanda alors nzambe apambola ebele tokutani prochainement et puis mpona bandeko mosusu bokende na bapage kuna place video wana ezali bolite makasi mpona video wana elongwa ezali video moko ya soni ya koencourage te ke non bozo imagine kaka page yo oza na bamikutu 400 biso toza na ba 5000 biso 3000 scope na page eza plus donc fi wana osambwa ça c'est pas bien vraiment to essayer komela bato ya bapage wana et puis essayer kozala contre vidéo wana kozala bien faut vraiment tozala contre yango surtout ça vraiment eza seul moyen seul soutien ya kosoutenir fi wana parce que aza victime tosala makambo juste devant nzambe aza victime tokende na bapage tokomela bakolo bapage balongola video wana vite et puis vraiment kozala contre video wana parce que fi wana azosambwa la pauvre azomérite boye te donc biso nyonso toza batomasumu toza basainte te donc toyebi likambo ndenge mpenza ebandaki te toza contre na mutakala epartageame boye na bapage na bafacebook non ça c'est pas bien tout
biso nyonso tozosambwa eza kaka ye te et puis y compris na nationalité na ye pe ezobeba parce que bacongolaise ozo imagine donc biso bacongolaise bacongolaise ya RDC bango vraiment eza mawa mingi eza pasi donc image biso nyonso réputation na biso nyonso ezobeba alors to essaye kokende mpe na bapage tokomela bango toloba ndeko bolongola video wana doyebi na biso te mbongo kombe bapesa bango bambongo ngo kaka ba 100 euros ba 200 euros mais mutakala moto eza sacré ebele bazoluka kaka kanda nzambe na bavi na bango ebele vraiment yango ozomonaka moto fandi mpo partage ya mutakala bato otalisaka bato mitakala olio opesaka bato makambo malamu na mokili un jour vi na yo soki bablocage ebandi okomi koluka bandoki ya libanda ya mosu ndoki ezali yo moto ozwaki courage oza opartage mutakala ya bato donc tokende na bapage tokobela bango balongola mutakala ya fi wana ata asali mabe nga mpo na nga mabe eza mobali ya mwana mwasi wana alataki kiloti wana okwa danseuse ya Jackie Chan mobali na ye moto aza mabe mwana bato te ozomona mwana bato te mwana bato aomerite respect mabele na ye mpenza esambwa boye aza na mabele kitoko aza na nzoto ya kitoko mais eza mpona mobali na ye epuis ekoki kosambwa gratuit boye te eza malamu te vraiment namonaki yango na bapage ya bafacebook wana tokende vraiment tolite aza victime tosala effort oyo totelema epuis nzambe akopambola biso toencourage te tokende te koma ate azwi ekoteya ye non imagine soki aza leki na yo akozala nda na ba 20 et quelque mwana wana akokisi ata 30 te mobali nde moto aza mabe mobali afi wana mais bango bakoki kotika mwana na mutakala te balongole mutakala video ezokota boyebi kaka bapage na biso bafacebook wana nayebi te bato yango bapage so baza na baleki na bango ya basi to baza na basi na ndako to baza na bamibali mpe na ndako nayebi te lelo bato bomoto ekoma olongwa bato bonyama nde moto ekoma okoma na mito ya bato to nitia na mwana yango aza na Afrique babi aza kuna na Congo kuna na Kinshasa lokola biso toza na poto bapage na biso awa na bafacebook ya tokende kolite tokende kokomela bato wana tobondela bango tozala contre video wana video elongola Facebook mwana wana aza victime aomona naza mwana moke aza dans les 20 et quelques bongo vi ya mwana wana moke wana mutakala esirkilaka bongo aza mwana moke bozomona meme elongi na ye eza pasi oza mama miso oboti mwana 20 et quelque boy mwana moke ozomona tokende biso nyonso nga so na kati awa na esikende komeka mpe kokomana na bato yango ya bapage yango biso bayokaka te yango moni bamisusu mokili yango mpe ezala komplike so basignale video ya bato biso bakangaka mais bango bato bapage wana nayebi na nga te koma ndenge bafonctionnaka parce que eza eloko ya malamu te tokotika yango te mutakala ya mwana bato eumela bongo eya kosala une semaine loko eza makambo lelo tokende na bapage oyo namoni wana soki mpe eza na bafacebook privé ndeko na ngai soki esi batindelaki yo kotinda yango lisusu te soki moto atuni yo lobaka na efase kotinda te ezali pana nguba te ezali nzoto ya moto eza respect ifo topesa ye epuis soki aza leki na biso soki aza mwana azomerite baprotege mpo elongi wana azomona aza mwana moke aza dans les 20 et quelques nayebi age ne mpenza te mais natalaki eka na étudiaki video yango bien na ndenge azolela azosenga bapardon akozala na ba 30 te bozo imagine sikoyo mwana wana sikoyo ndenge aza bongo babebisa penya imagine kaka boye sikoyo akozwa ne mobali akozwa ne copain non tozala quand même mpe mitu eza kofonctionne malamu surtout biso batapoto alors tosala totolite video wana basiprime yango eza malamu mingi ekosunga mwana wana toyebi te na miniti oyo morale neza ndenge nini mpo bato misu bazalaka boya poto basi bazwango batie na YouTube ekotela bango bambongo ekotela bango banini donc c'est dommage kaka. Alors merci beaucoup nzambe azala na bino bonne soirée tokutani prochainement bye.